country, Democratic Republic of Congo, we here as people to stand up to tell President Donald Trump, to tell that criminal who called himself our president, the Democratic Republic of Congo, to leave. Mbote bandeko lelo na toyekola na Lydia tokolobela sur la jeunesse congolaise. Ngana oka soni na oka vraiment soni ko ibisa batu kinaza congolaise de fois. Po tala mkambweli kana mboka na biso. Mutu moko tazo lobeloko communauté congolaise batu nyonso na diaspora na Congo baza distrait. Bozo landa kaka ba politicien, bozo bundela bango. Tala internet zana ibisa bino. Internet mundela sala onte pona biso ba congolais. To exposera ba mitakala batu, to bimisa ba mitakala na biso, to tonga ba ninga, to boto la ba ninga mibali, to ke luka ba mibali, to ke ndaka bitumba na internet. Femme congolaise, jeunesse congolaise, to tika makambwana. Soko ebi kozano bien te pour internet, vanda na yo, zala na ndaku, tanga ba livre, tambola na parc, méditer, prier, nyonso ko sala po o te relaxer. Faut loko muke aucun internet o sala bo internet bozote blo on internet on est-ce que kanamba bimi na Congo pour bozote on internet biso génération tozali exemplaire bana biso kasi ba trace nyonso tozo sala lelo ezotika ba trace ata we fasa ngwe ko tika ba trace yeba ke bana na biso bazoya na sima bana ya bana na biso bazoya na sima ba ko mona ba buzo bana biso nyonso ototia na internet donc bino bozo trouver ngo normal. Donc, on internet. Ah, comme dans internet, na téléphone, ceux qui font un problème, na bima, na bundis. Mais come on. Come on. Where are your values? Ba valeur na bino eza wapi. Ba intégrité na bino eza wapi. Ba personne, ba moralité na bino eza wapi. Ba kibomoto na bino ezali wapi. To banda na bongo, de nzoto kolanda. Vraiment, o ezo leka na communauté na biso, eza kokamwa. Ngana sala 2 ans ou 3 ans sans kozala na social media, kozala na ba Facebook ou Twitter ou Instagram, nanda ko utiliser ngote. Pendant 2 ans ou presque 3 ans. Tant on a zongi internet na saki choqué. Biloko nazo mona o ba femme congolaise internet wana ba mindele ba sala ngo batu batanga kan internet batu ba yekola kan internet batu ba s'intégrer kan internet makambo ebele o tozu opportunité merci pour internet tozo mona mambo zo sala bandeko na biso na Congo o bazo kufa chaque jour ba mama na biso na Congo bazo kufa bazo violer bango bazo kata bango mitu ba papa na biso bana na biso bandeko na biso baza na droit ya kolobate baza na liberté ya kolobate so ba meki ko bima na marche ba meki ko loba bazo boma bango biso jeunesse congolaise tozali tozomona ngo eza normal to vandi sika tozali po oza confortable OK oza confortable oza na moi argent de poche moi musala na muki osalaka ozo fini mbongo wana nyonso ke somba bilambo tikali na zéro na banque mais peut-être oza na 11 600 400 $1000 montant nyonso na nzoto na bien sûr biso ba congolais to linga kolata mais yeba pe ko bomba bongo ezate mbongo nyonso ka ko bimisa ngo oke somba bilamba poni tozo ki sabiso soni na ko vanda bona zota makambo ba ndeko na biso basi bazo sala na internet ezo sanga soni valeur na bino eza wapi kiti na bino bokonzi botikeli yango nani fubuza na kita bokonzi pembeni ya ba mikonzi na bino ba papa na bino ba membre ya famille na bino fubo vanda na famille ya bokonzi na bino oza mboka na biso mboka ya mapambo li Congo. Distraction totale. Combien na biso batanga ba livre? Combien na biso basala ba recherche ko yeba makambo oni nezo sala na monde? Combien na biso baza intéressé ko yeba makambo ni na Congo? Combien na biso ba encourage ka bato ba esika na etumba oyo pona ko libérer Congo na biso? To lingi ba compétition, to lingi ba fête, to lingi ba distraction moko ezanga nango tina. Soki mutatie maboke tala batu ba vieux ezebele so mutatie buzo ba tala ba vieux ezebele video ya mutakala tala batu ebele ba okikotala ngo mais makambo eza sérieux ozolo bandenya ko sokola bongo na yo po to na yo marché na libération po soko sokoli bongo na yo te oza libérer ndenge nini oko apprécier libération na yo ndenge nini tozala exemplaire jeunesse congolaise surtout aux na diaspora osali bane belé na mboka oyo
mais osali bane belé si kozali moyebi munoko ya mboka wana bien te oyebi peut-être kotanga na munoko wana te o lingaka na kotanga te olingata ozo mo formation mo boye ozo ata certificat moko boye te mais ovandi okritikaka ba oyo bazosala ya bango malembe jalousie ya tina nini soki Congo eza libéré biso nyonso tozala libéré po totonga mboka na biso jalousie ya nini biso nyonso tobongi na biso te na vie tozobunda na kana mukina mukio tozana o soki tobongaki peut-être ngoza tovandi na Congo tozana ba business na biso tovandi na biso toza à l'aise so tozaka na ba mboka ba paya oyo po tozana besoin Congo na biso ezala libéré tokende ko investir na Congo na biso un jour to mema opportunité na mboka na biso. Internet oyo nga nazo utiliser oyo zo mona ngai nazo mona bino nazo communiquer na bino sans compter na biso ya Congo autoproduisaka plus de 70%. Est-ce que tout le monde a une opportunité loko oyo donc biso to possible opportunité dans le monde entier basa na internet ba ordinateur ba micro-ondes avion ba minduki ba mwinda eloko nyonso utiliser maka oza électrique utiliser ka coltan. Mais bana ya moins de 8 ans bazo sala na ba mine wana pona ko bimisa ba coltan. Est-ce que bino bo pensaka na bango to bino bozo sala ba fête oza ya ba mindele bo diembiki nango po bozo opportunité oke kotonga baninga est-ce que bo pensaka na ba maman na biso bazo kufa chaque jour? Est-ce que bo pensaka na Dorcas Makaya oza en Afrique du Sud azata na mbongo te ya kozwa soin na yo ba gouvernement sundoli ekuna? Est-ce que to pensaka na mwasi ya Rossi Mukende ozo lika batan difficile? Est-ce que botinda ki ba message ya sengo? Est-ce que bo benga ka pour vous souhaiter bon encourager? Thérèse Kapangala ou Sengandu ba famille na bango est-ce que tu penses na bato ba perda ba vie na bango pour na biso toza toujours capable ko loba bo poto luka libération à Congo na biso? Jeunesse congolaise lamuka nzamba zaka nzambe moko obenga ye kombo nini nzamba zaka nzambe moko e nzambe ya Congo na biso alobi tango ebele mi po na biso to lamuka to bunda po na mboka na biso ozala mwasi ozala mobali ozala mwana fo otelema obunda po na mboka na yo po jeunesse congolaise oyo ezali na diaspora na partout na monde na Congo na ba province partout yango nde muteko kamba Congo na biso lobi to tika ko mikitisa toza déjà na valeur te tozo mikitisa lisusu na CCC koleka to tika lokoso ya mbongo ezo kabula biso ezo tinda biso ko boma bandeko na biso ko sambwisa bandeko na biso ko panzana biso ba congolais soki to sangani te to yokani te to tiki lokoso ya mbongo te na kolanda ba politicien Congo ane ezala liberté ntu mota ko sabino Congo ane kozala liberté. Donc nato ye kolana Lydia na ki kaka na message wana bozala bien tokutana la prochaine toza l'exemplaire. Au revoir. Dieu lui-même ne comprend pas pourquoi nous le Congolais nous sommes pauvres. La tendance du Congolais c'est de dire que